Nene makasi mapango kweki na habité bon bon ça na konde rejoindre je la mapena si ma place wana tellement ah ils akuta avec risque na tema pena ba risque bani na risque ko kwa yape donc ils apena maman na libulu ya ko sarana tema ya ko comme avec mystique à fourmi nenge le sute ko la sabino nenge ba sa makadam là vraiment tellement avec impact na idéologie mais ming vraiment na ba TVZ radio télé sur le kola lisu en tout cas tozana. Ok. Pour vraiment avoir besoin de Tchangu, surtout à Nakimbanse qui n'a pas Kwanga. En tout cas, tous les qui pensent que na problème il y a ma casse pour Nzela. Nzela zala qui zèle na zèle donc au matin moto c'est pourquoi il y a beaucoup de s'intéresse pourquoi il y a 3 fois 4 pour Nzela. En tout cas, mes amis, Choyo, Talana Yomoko, Talanzela, en tout cas, tous les Sengopo. Dans les poules, Zalaka, Waton Dimagi, Teke, Kebakwanga Lelo, et Kobongela, Boy Presso, et Kotala Boy. Donc, ce qu'on t'a dit pour Yomoko, donc, ça y est, ici, que ça ne s'est là, donc, tu vois, que ça se espoir. Dans les poules, Zalaka, Dabanda, Boukani, Banda, Boukani, Belé, Awa, mais, c'est quand tout le monde pensait que le Fatih Béton, il y a des bétons à Makasi, à Julan, comme la décision, en tout cas, le mini-choyo. Donc, on ne peut pas. Mais ça, ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esensel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes de chaîne YouTube, Yabiso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous, la confiance, Bozopé Sabiso, en tout cas, Boninga Bota la Pena, émission Bandeliti Nasuka, découverte, divertissement, Marabébélé, la chaîne Boninga Makas, Yabiso Podcast, Nerba la Binowaka, vous s'abonner massivement, vous liker, vous partager, vous aimer, vous commenter, et surtout, j'aime Pena, et ça, la Rabiso Pena, et Malon Minez, à la cantement votre humble serviteur. Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 14-14. En tout cas, un grand merci à vous de soutien à Bino. Donc, na pesipena, motebele, na papa Wazabongo, na Sima caméra, comme on a Neko José Mungu, moi na Tchangu, Lissanzamé, moi na Mkina Bamongo na Ebele. Merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à les trio d'affaires, Batumoko bien, boss Roni Malunam, ainsi que boss Joking Malunam, boss Yannick Malunam, sans lui aussi notre maman, donc maman Laura Chou, mère boss, et maman Moko bien, sans lui aussi, Balobi, Montoya propre, papa Bopeto. Papa Nabiso Moïse Wabela, balobi papa Bopeto na Montréal wana papa Nabiso Moïse Wabela babie pena Swentaibo papa se passe que nzamba linga salité donc un grand merci aussi à mon sponsor privé mon vieux Charlie Wayingu 001 € dans l'ombre, il y a maman Coco Machatima, merci pour votre soutien et sans lui aussi mon papa Simon Faka Stati à Paris, il y a maman Cécile, Massango Molongo, Maïbike Silate. Un grand merci aussi à maman Ndoï, donc maman Ndoï n'a pas na moi na Dallas, moi na Loya Tongo,
et maman Ndoyi, maman Nasseda, un grand merci à vous pour votre soutien. Sans B aussi, Bongo, Bana Hollande, pasteur Derlin Bitouvova, un grand merci aussi à ma grande sœur Lana, un grand merci aussi à ma grande sœur Clarisse, Bana ya Hollande, ya Tongo ya Osarana Koututé, Sans B aussi, mon beau-frère propre, beau-frère Jérémy, un grand merci. Sans oublier aussi mon vieux Trésor Loutona de l'homme à 500 000 valises à Bilamba. Il y a Maman Laetitia Kandolo. Un grand merci à vous pour notre conseil, notre soutien à Bino. En tout cas, c'est un malami. Voilà, chers amis, un tournant, tel chaîne YouTube et Abisso Podcast. Les Naza Awana Dissika Tchangu, précisément dans la commune de Njili. Naza Njili, vers Sainte-Thérèse. Awana Ekolo Belanini, Ekolo Belabongo, Nzela. Nzela ou Basali Bongo. Kobandana Sainte-Thérèse si na kokende pena malé médecine ko mabongo na bakwanga eza bongo na Kimbanteke. Alors makada bozomona en tout cas félicitations na papa na biso Daniel Bumalu baki ndenga baki no Kinshasa ezobonga ebonga pena partout dans 24 communes on a vu professeur Kinshasa tomo pena misala pena ezo salama. Alors sika on azali na loboko na nga ya mobali wana eza bongo quartier 5 bozomona bongo eza bongo quartier 5. Alors na loboko ya mwasi eza bongo quartier 6 donc Njili quartier 6 na ce qu'on a katikasi na makadam. Bozomona bongo na sima place wana eza bongo siko bossa la biso omnisport donc stade eza wana ba otonga terrain déjà na laksa bino zaka na salaka bongo émission bomona parce que ne ba mnoka ka wata kindi feka ta kota pena partout TVC radio donc lisu likola lisu toujours. Alors yango siko to ko laksa bino nzela oyo dans nazana lwemba te nazana kimuta te basala ngoneng moko nazana direction ya maître croquet. Donc vers Sainte-Thérèse, nous avons une direction de Saint-Martin, de l'Ongwana Saint-Martin, de Kosuka Bakwanga. En tout cas, le gouvernement congolais, Misala Pena Ezo Salama, Bananjil Bazar, c'est vraiment béton, négociation Mungu. Sans plus tarder, dans le bagage TVZ radio télé sur le collège l'issue tout comme tout l'accès pena baïke Léon Azan a posé pena batumi balo bala bangote na enena l'accès bino kaka parce que visibilité en on les ala makambo visibilité en on les ala bien makambo bananjili bon manifester bon kota déjà n'engue zala nzala bino yango direction Saint-Martin bon monenge comité ils ara bongo zéro awa ils ala pena zéro mais tel le ko bongo béton ko sarana kutite oh bitumba baya batia pine batumba makadam et ko simba te parce que ça bena béton mon quoi tombolo en tout cas coup de chapeau dans le président de la République nous ça pena ils ont ça la fachi béton pe ngo négocier mon ça pitade to tambola ba imboka ba mona pena makadam ndenge ba sala ngi tok avec un partenaire idéologique tous les gars.
Et voilà, donc à Sikoyo, Nazo progressé toujours vers Saint-Martin, après Saint-Martin, na okende Sikoyo na Bakwanga. Donc na Sikoyo na Bakwanga. Alors comme ça, on repère ça peut bande communiquer. Moni ba canalisation ba sali on peut na norme. Alors te ba comment ya ko respecter yango et non ko zo poubelle ko boka awa ko zo bloka saleté ko boka awa et ça vraiment malamuté ko ba ndeni ya ko batela yango ko entretenir yango et ko ça parce que ceux qui to benga bongo ba forte pluie donc moula makasi soka ye et dès que vous boka bloka saleté au moins la terrasser et boucher les sous et comme il faut pas déboucher yango ko landa la sous malembe et qu'on pèse sur population pas si et va condamner l'État. Alors l'État a sali déjà fort naie et a songi bongo population bomoni ba sali makadam ba tena ba terrasser na ba norme avec un parti idéologie. Alors biso pe ba petit peuple te ba neni ya ko batela yango ko za poubelle te ko boka awa. Oh fulu ya papa ya maman Rachel, oh fulu ya maman Clarisse kozwa koya ko boka poubelle awa te awa isa place ya poubelle te isa uniquement vous la soke beti basali ba canalisation maele kara na ndenge longo bani avec un partenaire idéologie mais tant bozo boka biloko salité et vous appena malo mingi te ko sunga vraiment te ba kondi ba ça déjà misala ba c'est si bon population ya Njili donc Njili comme na quartier 1 misala sala pena qui toka avec un partenaire idéologie alors tu ba peneni ya ko batela yango vous appelez alors mi do bana 1 comme na quartier 1 petit quartier 13 Njili mobimba ba sala pena banzela salama bon mona avec un partenaire idéologie na bokasi ya yemoko son excellence monsieur le gouverneur ya ville province de Kinshasa et papa na biso Daniel Bumba Lubaki d'abaka qui non Kinshasa ko bonga et Kinshasa so bonga un peu partout yango subsiste après. Merci. Voilà, ce qu'on a entré à Windsor 6. Dans Windsor 6 entré dans Ngoyo au Bozomona entré à Windsor 6 mais concernant la combo Elmara a qui bon ça qui bon découverte à quartier 6 alors ngasko le pena mingi na ko lobilande macadam donc na ko pena macadam autozoma pena avec un partenaire idéologie misa ndenge ezo salama donc on comprend na nzela donc on peut na nzela donc bino Bozomona en tout cas coup de chapeau na gouvernement congolais surtout pas numéro 1 à ville province de Kinshasa papa na biso Daniel Bumba Lubaki nenga baki no Kinshasa zo bonga partout dans Kinshasa pe yango zo bonga et puis awa na Njili pena en tout cas coup de chapeau na bourgmestre na biso papi donc bourgmestre papi misala pena ezo salema vraiment zo mona pena en tout cas ba si sabidimbo atiki pena bilembo donc yango zo mona na pour que c'est malembe na comme siko Saint-Martin et puis pour que c'est bon si na bakwanga sika makadam na biso oyo et ceux qui sont peut continuer so pe nini to koyeba kaka à travers cette émission. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis internet, voilà, on a commis sur l'église à Saint-Martin, donc on a commis l'église à Saint-Martin, et là, ce qu'on a viré, on a bandé sur on a maître croquet, malem mokili munda ti na okoma bongo na bakwanga donc bakwanga ezaki bongo wenze l'autre fois na saka wana la Sarabino ndenge basaka déjà un projet ndenge basala makadam et lelo c'est réalisé ba kompe ko sala alors tozo koma siko tikuna to mona pe soki misala et au sala mavana ba kaka lisu ko lisu TV radio te donc voilà bino bozo mona na zo kene siko malé malé pona aksabino na za mona bitinda bino partout na wata kini 24 le long de la presse congolaise et partout pe na kendara na le bara toujours abonné et beau partager, beau liker, beau aimer donc benga muninga voisin voisine kotisa pena na chaîne bolinga makasi il y a ce podcast a boza dessus te masolo pena qui toque avec un partenaire idéologique na bakanga esiko wapi misala pe ezo salama
molo molo to la sabina avec impact na idéologie. Merci. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, donc naza d'ici à Tchangu, na bana mi na Njili, na nenge pena ba la direction ya maître Coquet, nzela vraiment ça avec un partenaire idéologie na zaki bongo na Njili na entrée à Sainte-Thérèse, na ko suka sko awa na bakwanga awa na commune ya Kimbanteke. Donc na Kimbanteke. Alors mingi vraiment bon mona ke l'autre fois na ki ba benga biso awa li bulu moko zalaki awa ya ko sakana te zaki pena munene makasi ba mapango kweki n'habité bon bon ça n'a qu'une rejetion je l'ai peine si ma place sur on a tellement ah ils ont avec risque dans tellement peine ba risque ba ni na risque ko quoi yapé donc ils ont peine maman na libulu ya ko sarana tema ya ko comme avec mystique à fourmi nenge le surtout ko la sabino nenge ba sa makadam nzela vraiment tellement avec un partenaire idéologie mais ming vraiment na ba TVZ radio télé sur le kola lisu ngana kitara peine sur le terrain na sola vraiment na ba habitat ya Kimbanteke awa vers bakwanga ko sona bango et songoni bazala ngona ndenge bazomona bongo misala yo salma est-ce que zo keni malamo tombango mbango puis nzela oyo balobaka kaka ba ko sanzela mais lelo vraiment boni nzela et salami na sona ba papa ezabena malomi mbote papa comment on est papa comment la ntingi ndombasi papa ntingi ndombasi avanda ibo ngai na vana bakwanga awa précisément na vana mambulu Avenue Mambulu numéro 10. Ok, merci beaucoup. Lelo tokamwe babenga biso mvule betaka ya makasi ya kosakana te kotoyo libule zalaka awa. Boloba ke bo akizaka ba chinois bazoya kozwa zelo banazwa zelo et après tant mvule beti salaka libu. Bon, lelo siko ndenge e komi siko boyetake belé mona Kimbaville et sengoni ozana ngo parce que makada pena ki toko pour que me ti s'intéresse. En tout cas, tozana
Ok. Po vraiment awa biso na Tchangu surtout awa na Kimbanseke na bakwanga. En tout cas tozalaki penza doke na problème ya makasi pona nzela. Nzela ezalaki zelu na zelu doke omati moto seko foko ya poko ma Saint-Thérèse foko ya 3 fois 4 pona nzela. Olimbwenyi. En tout cas mena miniti oyo tala nanu yo moko tala nzela en tout cas tozana esengo po ya libulu ezalaka awa tondimaki sino tekeke bakwanga lelo ekobongela boye presse oyo ekozala boye donc soki otali kuna yo moko donc ezalaki misike eza nzela kutu donc tokoki kotya tous espoir te ya libulu ezalaki awa na bandako mosusu ebukani bandako ebukani ebele awawa mais sikoyo tomoni mpenza kele fati beton yende beto ya makasi azwilako mpenza décision en tout cas na miniti oyo tokokende bisika nyonso tokokende nzela toza kitoko mpenza toza kikalme apart kaka kuluna kaka nde ezoderange biso nyonso eza nango bien mais kuluna kaka nde ezoboma biso kolamuka na ntongo babomi mutu alors wana mpenza ntuka président yaya fati tiela biso mpenza doke basoda basusi eza te tozaka na susi kuna la liboso awa liboso susiat ezalaki awa na kabina kura baboma susiati wana alors kote oyo mpenza doke insécurité makasi ezali ezosenga nde fa ezozala ata 4 susiati na balabala oyo ndenge toza boye banda bawa na wenze ti Saint-Thérèse tokozala ata na 4 chati mais tozaka na chati moko piye kote oyo bakobe naza kaka mutu moko awa neti dernièrement bauti kokotela biso awa na bakwanga babuki 4 ndako mobimba bakoti babotoli babe kosuka na ndako bazalaki na mbongo te bazalaki na mwana bebe kulu na tomboli mwana bebe soki mbongo eza te nazoboma ye mbala moko mpe azwi mpe asali mpe réaction atomboli mwana bebe na mabele vers 1h mwana kufi donc na miniti ebembe eza na morte donc ezosenga fo intervention biso bana quartier tosangisa mpo aza na famille te mama wana alors ezosengi bana quartier tosangisa po bakunda ebembe wana. Merci beaucoup en tout cas les messages passés mais makambo ya insécurité oyo etali kobana bongo na insécurité mai courant donc yango nde ezodérange bino koto mais mpo na nzela oyo toyeki koloba mpena mingimingi lelo mpo na nzela misala ezokende ndeni ozomona ezoke malembe to en tout cas faire sala libulu ezalaki awa meta ndenge bakomisia donc en tout cas toza na esengo na libulu oyo po prochaine pele toza toza kimia mpenza na kimia voilà. 100%. Merci beaucoup. Ça lui a passé. National papa. Mbote papa. Comment on est papa? On a peni d'abord comme balabala, donc on a balabala. Awa, ils ont pena maman na libulu, mais n'engue komi awa. Bamba kena ba aussi s'intéresse pour été. Ba pena moto ya T1 ya kala eucalyptus. Okozongo awa, OK. Obimi s'intéresse na n'engue même babu OK ma c'est pas kembala moko. Soro ngo kende ona kena ba kingasani wa ndoko boy. Ville OK nora pas. Au quotidien, vous savez de combien d'années depuis 1986. Depuis 1986. Donc, tout le bas, si je ne me trompe pas, 39 ans. Oui. 39 ans na Kimbanseke. Voilà. Si vous avez vraiment, tant que vous avez les Arabes, vous avez idée que nous avons un courant, nous avons un maï, nous avons un macadam et salam à Benagout. Si vous avez un boy, en tout cas, nazane sengo makasi. OK. Nane sengo makasi tango ngana kota kawa. Ataku to mai. La mai moko ya source kuna ya tamfumu. Komela ku. Zambe taki. Kutuna yaka na bana bandeki bazolela. Bana balobi papa to zonga bisika to wuti. To kokate. To kokate. Ngai na lobi no il faut to vanda kaka o iza isika biso moko. Alors bana pe ba supporter to vandi ti lelo. Ezaki bisi pasi mai pasi. OK. Mais lelo to sepe mai kore. Na lupango na ngai nazana kura nazana mai nazana
Banditi kuna na quartier awa. En tout cas, tous espoir que vraiment transport na biso na bakwanga kokota. Pour banda ou ta ville, to bando zo ba transport. Donc nous avons sengo makasi pona makambo yo président social. Na kati na quartier bakwanga salongo. Maintenant, message nous qu'on lancé na numéro 1 il y a ville professeur Kinshasa son excellence monsieur le gouverneur Daniel Bumba Lubaki na ndenga lobaki no Kinshasa e ko bonga me bana ki manteke ozaki na ba doute oh non biso bo ki para biso te tozaka me lelo nzela siko ekomi ko sala ba kure koti ma eko tala caméra papa message nous ko pesa na numéro 1 ya ville professeur Kinshasa en tout cas nazane message nous ko pesa te akoba kaka na musala na ye aza ko sala OK vraiment eza esengo monene OK a continuer yango ko sala musala na misala ça mon tata ne sipitala kuna tala mon bah je ça déjà misala misala ça là vraiment oui avec une idéologie moko ezala ki awa mais ngako to na filma ki yango mais na moni lelo boye donc tozane sengo na biso bana ya Kimbantseke bakwanga quartier salongo tozaki na éducateur que prince kokota maye kokota mais ekoti vraiment akoba kaka voilà merci beaucoup OK merci beaucoup message bien passé na sur la pena maesu voilà ma tout est so panzi wana parce que Nego Mote, bonjour. Comment on est papa? Merci beaucoup. Comment on a Ntiala Eli? Papa Nabiso Ntiala Eli. Voilà, pas les abos. Merci tout justement Naza Awa na quartier Salongo. OK. Na avenue Kinzenza 5 bis. La commune Kimbantseke. Okota bana kala to esika. Inane? Merci beaucoup. Tout justement na bakwanga Awa to sabatu ya kala. OK. Quand on dit bataka donc les lotés depuis Kibomwana. Voilà. Para baboti biso Awa. Voilà. Mais eloko moko ada on natif pena mabele. Oui. Ah redo bino pena bana mabele. Bana mabele vraiment. Ah tiba wenzo ezala vraiment yebo zawana. Papa na ngai. O tu wenzo yaki boyetaki mukie. OK. Ba maman ba sala wenzo fwa kenengando. OK. Le moment où tu as makam soki eza malamu futo lobela. Voilà. Soki mabe ezali to lobela mabe. OK. Le problème est que depuis mukile salema bakwanga oku ezala te. Ah? Depuis mukile salema bakwanga o ma ezala te. Depuis mukile salema a président baleka bati cancel biso tanzela oti. Alors, te komona ko ya vision mokonzi mboka Fachi Beton. Ura ekoti. Ma ekoti. Prince ezake biso moto mona boulevard clair. Yango ya kolobela te ezaki ta musu bazo kosa. Boulevard ekoti à travers ya président Fachi Beton. Muko tombolo. Mukile salema. Nzele ezalate. Combien de présidents baleka? Bazara pe ma vision. Bakorisa te pona nini? Alors totondi botondi nini na mokonzi mboka. Nzamba likola continue ko baxeler ezangi. Donc c'est essentiel. Nzela ezongi. Awa ezangi na libulo makasi. Libulo ane ezalaki mais comme ki moment mo bazoboma bato bazobwaka bato awa. Mais malheureusement petit à petit babimbo ke tongoma le même jour té. Petit à petit tout le monde qui makambo yo salema qui me comme kota mai comme stable ou ai comme stable nzela pe to moni yango yo donc ba moto zo kene normal ko zo moto banda awa ti Sainte-Thérèse. Oza très à l'aise ni complication. Yami sato to sen susu bati la biso sécurité. Ba papa bazobima ba gente tozobima me kozonga boye ba kolombo boye ba karaoke pas. En plus mais le tilik excusez obi le tilik ezali. Oui. Parce que le tilik est la insécurité. Oui oui. Et c'est quoi ndengi nini ba bozanga toujours na insécurité parce que le tilik ezali pe la peine taka kitoko. Papa journaliste makambo eza busolo to lo bilango busolo. Soki ezali to lo bezate mais soki ezali foto lo bilango. Pourquoi ezali? Mais ezo comme un moment moko ba vers ba 2h 3h bato bazo côté la bato avec na minduki plus de 40 50 na basoda bazana kati na ba jeune na kati sobo zana mbongo te ba bomi so mbongo ezate ba violer bana dernièrement ba côté ba tebele awa basoda bazana kati est-ce que jeune lokola nga boye okino côté la moto minduki so soda pe so minduki na to zulongo c'est bien pe côté bolala mais avant
courant pene zali bolala 19h ba jeune to bima to lana me botal ba 50 personnes avec ba armement makasi ningo na bosala ndenge mais côté tali nzela fachi beto umela na ye côté tali courant fachi beto umela na ye côté tali vraiment mai fachi beto umela na ye eza kolobela tizando to temeza réalité boko to kodame côté tali kodame souci to sanga que social vraiment to a dollar ezali ko voilà c'est un merci de l'émission maintenant canalisation on est to poussana donc je to poussana pena awa oyo libulu oyo salamara awa ezaka bongo provoquer parce que mai utara likolo na pression azo kitaboy alors comment la terrasse on ba suki place wana est-ce que ça idée malamu to mabe merci beaucoup idée oyo ezape mabe te za malamu parce que tozasu bambule bandi ba mai utara na prince Kimbanse na likolo canalisation ya bien exact ezaki komi mama ti na mai njeli donc on est là sur ba mai ba pression ba veninions et ba non ça ba dégâts donc to ba c'est que terrasse oyo ba ko continuer ngoti na suka normalement to éviter ne ba suicide wana normalement fallait pas continuer ngoti na suka kuna OK pour faciliter ndenge ba mbule zo bientôt déjà 10e mois ba mbule zo banda OK ndenge ba mbule roya boye et ko faciliter vraiment en base à la kina vraiment voilà ndeko ndebe to lobaka et loko so ba sali tant za bijou alors biso mo petit peu faut ba ko ndenge ko batela yango canalisation ezalaka pour canaliser mai terrasse be baté mais prince ku non ba inaugurer té mais pourquoi qu'on boire déjà ba sachet ba bouteille en plastique au moins que ça qui te côté merci beaucoup pour les cambo le béni o ezaka important na vie mu faut conscience mu tesala mokonza mbo kocha order kocha mibio konyoso mais yo mutu zo tambola conscience fait ça mutu akoko se mutu conscience mutu bakosa ngote donc pendant le temps mutu asombi ji asombi maine par exemple au pire asilisi azo obligé soit akino boko na poubelle akoko donc ça zo boire conscience là que eko étouffer un jour incendie sali déjà problème il y a conscience à battre ça déjà mokonza OK voilà ce que ne ba panzi bino pe wenze ne ba panzi wenze te bon te ko ba mingi wenze te mais parce que nzela dans la carte sociale. Vous comprenez? Dans la carte sociale, courant qui toko, mai qui toko, nzela ba ça déjà. Ce que vous nzela te, kolongo awa bukina ti wenzangano. Merci beaucoup. Ba maman bazaki ba ki? Ba maman bazalaki awa, kola ba sali nzela. Ba pusi bango pembe na cabine wana moi sinel mobeza wana. Ah ba koti na kati. Ba koti na kati mais za sécurité te. Parce que ceux qui wenzeza te to nyo kama. OK. Donc en plus nzinga je sens faut ba sala biso wenze. Ba maman bazuta ko soma bazo faciliter biso nyonso. Donc wenzeli zaki. Ba maman ba teka na mabele nengwana ata to komi pression bomona miso bomona ke non avec raison. Ba écarter bango te me ba longoli bango po ba bongisa nzela. Mais wenzeli zaki so tshela ba profiter na balabala leta. OK. Merci beaucoup ndeko poto suka na to zo pena stamolaite tamolaite ta la caméra message no ko pesa na gouvernement congolais topé et pas ya numéro 1 ville professeur Kinshasa et surtout bino bana Kimbanse ke bozaki be keti trop ba osala bongo 24 communes Kimbanse ke ba mona rabiso lokwa bozaka so ndenge nini alors lelo misala izosala na Kimbanse ke courant bozumai et bozi courant bozumai et nzela pe yango yosalama ta la caméra okoloba nini pa ya Daniel Bumba Lubaki excellence. Merci beaucoup papa Daniel Bumba to pesiona longonia et la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mokonza mboka ko chone sika wana tango yo jui charge ya likambo ba pesio kozala pe na suivi yango. OK. To moni balaka ki biso prince to moni ya prince yango yo balaka ki biso stade s'intéresse réellement stade zo tongama. Donc makambo nyonso mokonza laka ki to vivre yango. Mais o est importé les likambo ya suivi. Donc misala oyo permettre au pesa na ba société ça la suivi nango ezala. OK. Quelque suivi ezali résultat ezala. Voilà. Merci beaucoup. Donc suivi car suivi. Ah le bien bien zone en beauté. Merci. Merci beaucoup. Journée madame. Voilà chers amis téléspectateurs et donc naza toujours awa na commune Kimbanse que et l'autre fois na qui na sala qui émission place na niati ezaki mama na libulu ya kosakana te mais le avec un partenaire idéologie mindele basali pena ba chinois bazo sala na ba ndeko na biso ba na mboka ba kongomani ba sa pena misala bozo mona kene pena kitoko bazo kene pena malembe babi bana bakwanga boza mino calme nzela ekosila nango ekoza pena kitoko bino bozo mona misala ndenge osala ma ndeko je sembungu tokoki ko poussa na pe moi mukie kozwaka na parce que ça permet donc ça permet et nande ba osala
image donc tous encore malin ba place mike et pour que tout l'axabino alors tant est aussi là vraiment tant on ça bon inauguration et ba otaba minde kozala na ba katikati ande bomoni na lwemba et ba te na katikati songa ba otama ba fleur te ba ne bo batela biloko na bino tango ba save ne biloko kitoko bo ba peneni ya ko batela ngo ndeko José Mungu to bena kaka ndenge za juste après merci. Ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Chers amis internautes, donc voilà, beaucoup de population aussi Koloba. Alors, en tout cas, nous avons un conseil. Koye ba ndenge nini akobatela la babiloko na biso ezala bien lelo ba pareil belé monsieur peut akufa awa na bakwanga précisément na quartier Salongo batika makadam te batika courant te batika mai te mais lelo nzela ezo salema nzela esalami bazui mai et bazui courant. Alors pour koyeba ndenge nini ya kobatela biloko oyo gouvernement asali te boyi lobi to na condamner gouvernement congolais oh non asali te mais papa na biso bato enseignement ba uta te soki wapi baye awa bano boka matiti awa mama je dis tuni ma boka matiti awa te président de la République a boka matiti awa te ezake biso ba petit peuple faut koyeba ndenge ni ya kobatela loko na biso et kozala pena bien koza poubelle te ko boka awa parce que ça canalisation vous la sore beti mai azo kita pa et que tina mai njini et vous allez bien ceux qui tozo banini na kobatela loko na biso et alors to remettre pas que coucou ça ndeko Josué là pour savoir que expliquer bandeko bango normalement service ya CHFC bango basuki awa et maintenant OVD va continuer na gauche na droite na pardon il y a okitati na route ya Sekomaf okitati na route ya Sekomaf et nzela oyo sikoyo mati koto papa na zomata bongo na pusu na ye kokende bongo si na route ya deuxième de la République okende pe terminus cimetière ya Kimbanteke. Alors eza bien soki tozo baneni ya kobatela biloko na biso te baneni na kobatela biloko na biso tozora ba poubelle te tobwaka awa eza pena mabe mais tant tozo batela yango ekozala pena malamu mingi eza pena malamu mingi tolinga te ko créer ba désordre après lobby to no condamner gouvernement et misala yango esalami avec pacte na idéologie en tout cas coup de chapeau na numéro 1 ya ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Bumbalu baki nenga la baki na Kinshasa ezobonga tomoni ezobonga na 24 communes soki po tonga inda kuno mabe buka koya akobuka soko tonga no bien na ba norme ozana o bien et ben voilà yango moni siko tozotambola kaka to laksabino nzela ndenge nini et salami et ça pena malan mingi to moni pena béton bande ko ba sala misala bango moi to sona ba agent parce que bango ba sala misala ils ont vraiment autorisé te bomoni botina ko mona bitina la bino wata kini 4 na banda ki bongo ko banda na Sainte-Thérèse ti na ko suka awa na Kimbanteke bomoni misala et salama misala pena bien avec un pacte na idéologie ils ont pena malan mingi donc tozaka awa lisi lokola lisi merci beaucoup juste après merci. Donc voilà, nous avons moi na mabele awa, moi la Kimbaville, en tout cas kosoanaye avec un partenaire idéologie. D'ailleurs la bino kaka lisi likola lisi biso to kita sur le terrain. To betara masola ba sima mukonga ba tuté to kita pena sur le terrain, to za des informations vrai to la sabino ba téléspectateur ba normal. Yango misala yo salama. Mbote papa? Mbote papa. Comment est papa? Comment na papa Ringo? Papa Ringo. Papa Ringo, Ringo Star? Oui, Ringo Star. Obeta bale, obeta bale. Obeta bale. Ah, l'équipe ni. Bon, on avait équipe quand même. Ah, vous êtes dans le quartier kaka. Quartier kaka. Comme on connaît moi le logo matumu na zola room.
Papa Rigosta. Merci beaucoup. Vandi Koto. Mais na Vandi Koto. Na Aveni. Na Aveni Pemba. OK. Numéro 3. Bon papa bisa uchebo. Pardon. Uchwa. Tu na uti boulot. Uti boulot. Na enseignant. Enseignant utam ça va. Attends ça na KT6 na Njil. Donc oye pena na moto pena l'aise. À l'aise. Okoi na zelo te. L'aise vraiment l'aise. Utamu pena pepele. Pepele vraiment pepele. Message no ko lancer na ba na mboka bazola na biso na ministre. Message en tout cas izaka moko. Ndenge mosala zo salama. Eza ya lokuta te TV za radio te. Do yango vraiment. Misala oyo zo salama awa na Kimbanze. Banana Njil. Entrée ya Sainte-Thérèse, la Luemba Kuna, qui est boy. Donc, en tout cas, ils ont mon pimba vraiment. Donc, ils ont ça la mission, c'est un mot pour la fatigue. Donc, ils ont continué de battre là pour me saler les belés. Ils ont aussi ça à calamité. Comme ça, battre à quel côté, monsieur. Mais oui, il y a qui m'en sait qu'il en tout cas, Pepele vraiment. So, pour d'ailleurs, au moins, nous avons tomber la tigane. Ah bon, en tout cas, Fatikale. Atikala libela. Atikala. En tout cas, Félix. Donc, Atikala nan. Vous continuez à vivre ça là. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on reste dans nous, quand on a où Sainte-Thérèse, à l'époque, zélo moro zalaka, na koyeba venir ngo zalaka ba wei, ba kumbi. Tu comme zélo zalaka wana, suni couche en sanganate. Na moto bon na ko trop. Mais lelo sikoyo ozotambola pepele vraiment on a minute on a bona 8 vers 4 6 no ya malé na mati moto te inde pour moi komona vraiment kama ndenge to siko nenga bato afinga bino bana ki mateke bozaka rekile ki mateke bozaso neni mais lelo ma ekoti pour ekoti nzela pe yango yo salama oko répondre bato na ndeni baya komona ba peri bari pe koto baya vraiment ba kuto ba longa déjà komona bango bazo ada pe koto utaka ba matete bakasa vubu bazo tika bato pa na bango bazo teka bazo ya kosomba koto ba peri komona bango ya basali donc koto na ba tika li baya ba tika li pa baya donc koto yo en tout cas docteur baboza ba complexe banjilité complexe ça sous bangiringirité bakasavu buté bino moko to kitoko vraiment bango nde baya kosomba bato pa na bakimbanze kao na njil donc kudi ya kolobela te yango oyo emonana eza teke toloba nde na lobi awa TV za radio te bilili yango ezomonana donc boya bosomba bato pa topanda kimia voilà sikoyo kotala etake mwana mboka ndenge mona papa na basa misala ezokende ngeni te en tout cas la vitesse vraiment yeke na rapide Android vraiment OK donc bazo sala vraiment sala na vitesse Android OK d'accord pas que parc na idéologie en tout cas très bien vraiment donc vitesse mo biso moko to kam voilà papa Ringo batebele pe bazo condamner ministre na biso ya urbanisme ndenge professeur ya urbanisme ndenge bazo buka pena mapangu bato bazo lela mais kotala kena batongaki ba place ya mabe parce que place wana eza faute ya gouvernement congolais eza faute ya moto atongaki ndako eza faute ya moto atongaki ndako logiquement Congo ekotikala so ndenga tosalaka te donc Congo faut changer donc Congo ekotikala kaka ndenge vraiment batikela biso te puis urbanisation ya Congo eza deya na faute donc faut bacorriger faute wana urbanisation ya faute OK merci beaucoup et message est pas ya baza na raison pour babuka bandako eza esika oyo ezosenga bamodernize mboka donc bandako wana ntuka fo elongo mais mboka eza monene bakozwaka bisika mosusu mpona kofanda voilà siko kota sénateur tonga mpe moke koto bino baenseignant c'est bon biso baenseignant en tout cas bon l'art vraiment posé donc en tout cas nini paiement ezalaka so na retard te OK en tout cas très bien OK merci beaucoup mwana tozwaka yango vraiment chaque mois vraiment OK merci beaucoup papa Ringo nayebi ko totangisa mutu moi bon déjeuner en tout cas merci beaucoup OK merci beaucoup merci voilà donc nde na yebisa bino kaka na yaki kolakisa bino comment baosala pena nzela nayaka na wenze place oyo na temi ezalaka bongo wenze
ezalaka wenze l'autre fois naka ezalaka wenze nakosala wenze ya bakwanga direction ya maître Koke ezalaka pena zelo couche ya kosakana te mais lelo oyo toye na moto totamboli kitoko na ndeko je suis mungu totamboli pena très à l'aise tambula très à l'aise en tout cas coup de chapeau na ba oyo ba sala bongo misala awa en tout cas que pena na rapidité do bino bozomona ba cha bango na bazawana ba pena misala et puis ba jeune na bango ils ont travaillé toujours ba travailler et tout ça bango maboko do bike na misala te mais moi conseil et ko zapena malo mi ko ça bango coup de pouce pour que ba kene pena kolobate que non ndeba bandi boy ba okata na bango non to lo belo ko te lo ba que non ndenge bandi ndenge pe ko sila avec impact na idéologie et vous allez pena malo mingi. Merci beaucoup la banda bongo ko banda Sainte-Thérèse na ko suka awa na bako en tout cas et ça pena malo mingi ndela bana bino kaka bon continuer toujours qu'on s'abonner, qu'on partager, qu'on liker et qu'on appelle malo mingi. Quant à moi votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise moi n'habite dans la bino Exode 14 donc naki awa pona ko laksa bino bilili ko beta pena masolo ya direction oyo ndenge ba sa nzela ko bana Sainte-Thérèse ti awa na bakwanga bomuni pena béton en tout cas coup de chapeau donc na sima caméra nazaki bongo na ndeko José Mungu et moi na changu lisanzame moi na mukina bambongo na ebele et grand merci aussi na le truc d'affaire bateau vraiment ça là que non pour que biso tozala boss Roni Malundama boss Checking Malundama ainsi que boss Yannick Malundama sans oublier aussi mon sponsor privé mon vieux Charlie Wayungu 001 héros de l'ombre il y a maman Coco Machatim un grand merci aussi na motaya mo papa soin monsieur les propres na Montréal là papa na biso Moïse Wabela papa propre na Montréal là papa soin taïbo nzamba lingaka salité te papa na biso Moïse Wabela coup de chapeau pour notre soutien en tout cas continuer à la propriété on a les appels toko mingi un grand merci aussi na bato pena balinga Watakin 24 les amis de Watakin 24 depuis Turquie un grand merci à vous ainsi que les amis de Watakin 24 info bananjili en tout cas pour notre soutien à bino et ça pena toko mingi un grand merci aussi na bana Londres pardon bana ya Hollande le quoi mon vieux pasteur Derlin Mitouvova un grand merci aussi à mon beau-frère Jérémy donc mon frère Jérémy na Hollande on a donc bon on est pena bakangi pena ndeka kesala simba pena masolo un grand merci aussi à ma grande sœur que j'aime beaucoup ma grande sœur là na Mosalino donc Zela Lino en tout cas voilà mon lango voilà Zela lo la temps na mon sœur nga isala nga bien na mon sœur nga Clarisse ya Pembe moi ça Kim ça va nguna ndaku un grand merci aussi à mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valise à Bilamba il y a maman Laetitia Kanolo un grand merci aussi à mon papa que j'aime beaucoup papa Simon Fokastati à Paris à Sangulongo ya maman Cécile balobi mandoi babi pena nzambe ya Dallas mandoi na bana pana mawana mwana yo na Dallas wala tongo ya kosakana kute babi bo s'abonner bo partager bo liker vous appelez bien chaîne Obo na makasi ya ce podcast na lela bino ya trop ndenge bino bolinganga ndenge pe alonga bino tokutane à la prochaine numéro soki esomasi ya somi bye misanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela